ba sentiment okondima pona nini mobali akende ko bebisa mbongo na ye ale yo bandoko kwa na bempidisi wana te nzoto ya mama eza temple munene tozoko commettre lisumu pona yo kobala eza bien to eza mabe bon eza bien eza mabe te eza bien mais mobali ozomona teke na mbeto sozo kokisanga te repousse na ke libanda ande faut kotala pe libala mwasi na mobali ali kamba boyokani nanu so ibo yokanya malamu ezali okende pe malamu ba mama baina mabe ya ba mama nini tata akomata boye o tata kita na lembi be moko likamuna be kamba koyokana te ba bino pena musala pena donc danger biso to ina musala conseil ni kopesa ba conseil na opesa na ba jeune marié bien bana nga ya leba obala na il faut boyeba na bizali ko bala pe n'importe qui il faut yeba famille wana famille no boyebani comme ça bovandi nanu précédé ezemité le côté bovandi boyebani bizali comme ça boyeko bala so bobani wana exabino malamu mingi par rapport ya ko bana na pressé moni ba conséquences ngezo ya merci conseil on na kopesa na bato po libala libala eza ya mikolo libala eza libala ya mikolo dans temps moni aux nos prêter ko la ko balate parce que lobe comme on dit que bilingue télévision junior gabo de la presse humble serviteur on a bino azak tout ça vraiment quand on dit tout ça donc tout ça les gars to message on peut ça bino bilingue wana lelo tout ça la carte bayoka bilingue télévision donc nouvelle version tout ça la carte chaîne awa donc déjà pour na kopesa bino ba information des cas to mesana ko servir bino poteto informer bino to ça lelo na tronche na biso tronche wana ezokende peka bomeza kati ya chaîne na bino bayoka bilingi télévision o to bengi 100% réalité de Kinshasa. Donc on va parler de la réalité à Kinshasa, on va parler de la vie quotidienne, de la réalité na kati ya Kinshasa avec votre humble serviteur Junior Gabo de la presse congolaise. Le vôtre quand on est tout ça la maël na l'ingénieur babou image babou la foutre babou image pour tout 500 maël pour tout pesa maël tout informer bino donc déjà on a 100% réalité to anango to beta moi ba masolo a masolo to beta to zo pe moi ba interview ya ba deko o ba ko bakisa moi idée moi maël na réalité o sali manamito o za information o etamboli lelo et pesipe pas si pesipe soni na ba to bengi ba ndeko na biso ba marié ou ba zobala donc les lots to komeka peu ko décortiquer to komeka peu ko expliquer bino quelle est l'histoire la vraie histoire parce que ba beta ba solo to landa mais c'est pas vraiment ça les lots na 4 cas ya okundole la bino na 4 cas to ça la banquette pour na c'est la bino ba vraie information pour na ko informer bino ba internaute service qui dans libanda on va vous informer sur l'histoire l'histoire au moins l'histoire est à ndeko na biso monsieur Papi Fonse. Monsieur Papi Fonse, oya balaki Madame Fallon Fonse. Madame Fallon Fonse, oya zaki na ba 30 d'années. Madame Fallon Fonse ba balaki na ndeko Papi Fonse. Nde sali que non, bazala abana mibale. Bazaki na niveau ya kan kokolo esika to sali vraiment. Donc tout ça vraiment on a toaki okundo la pena ba information ti wana to non loin. Il y a endroit oyo esika scène salamaki. Esika bakangaki bandeko na biso ba couple bakufaki na kati ya chambre ezalaki pesaki mawape pasi na famille na bandeko bayebaki ba ndeko Papi na ndeko Fallon Fonse ko babalanaki bayaki kobota bana mibale ndeko Papi azalaki pe na chauffeur wana azalaki voisin na bango to benga bazalaki na parcelle mitoyenne bazalaki ba voisin ndeko chauffeur oyo ya ndeko Papi abandai kovanda na famille auto bengi famille familiale donc na ndaku ya maman na lupango ya maman donc c'est une parcelle familiale besika ado bana nde ayaki koyamba mwana kasi na ye donc neveu na ye aute na niveau équateur ye neveu na ye na kombo ezalaki Martin Kamba eza ndeko oyo bakuti ya kokufa na kati ya chambre na mwasi femme mariée pour lisolo ezotambola ya femme mariée. Le monsieur s'appelait Martin Kamba. Martin Kamba azalaki neveu ya le chauffeur ya monsieur Papi Fonse o azalaki l'époux ya madame Fallon Fonse. Nde kosala ke non de ko utaki Équateur na niveau ya Équateur ayekoya ayaki pa ya koko na ye kwa kobenga koko na ye kwa kobenga na noko chauffeur ya monsieur Papi Fonse. Bande konanga pasi na mawa ye kosala ke non
Ndeko Martin Kamba Aeko Lukako, c'est lié na monsieur Papi Fonti Oazanaki Mobali ya madame Fallon Fonti Oakufi Aeko Luka ko c'est lié na e. C'est lié au Tobenga na Kinshasa na Lingala na biso freka Tobenga Pire Petit Topé Mukala Aiki Kokuma Pire Petit ya monsieur Papi Fonti époux ya madame Fallon Fonti. Na kotambola ba komo otambola na vi abana ko aider au Tobenga na français Tobenga homme de main na Lingala Mukala. Dans les Lingala normal auto qui est là. Aye ko bana kotambola batambola ka zokande bandeko pasi monsieur Kamba Martin Kamba a supetango tangana unikin atangi na unikin ando sa inana uni ayaki ko tangana unikin pe monsieur Papi Fonti wana a contribué pe na classe ya ndeko na biso Martin Kamba a utaki Équateur si pe classe sinae compte ya monsieur Papi Fonti azotala que non muto atambola na Pire Petit na quand même azaki na moi volonté wana et ko sala bandeko que kaka les mêmes monsieur Martin Kamba ana zokanda zarane de ngolomisu avant de ngolamisu pa ya mama Fallon Fonti deka rezalaka makamonde ekendelaka mama sali nini mama asopani mama sopani babani pe bolingo na ndenge ya basese. OK, même les observateurs sont observés et ça na batu oyo basa nini bazota badongolo misu bazota la pe bazomona makambo oyo ezoleka ke muta utimbanda ka ndenge nini akomina mwasi ya mais erbo pe boy batu super bata la mwasi ya vetam sumwa ba course de kenda aka sima mikolo batu pe baza nini temo ba mona ba betela pe papa Papi Fonti li solo na ndenge ya basese kutu boy ndeye ko sala ke non na makambo wana nyonso elobamaki mama Bokilo oto bengi belle-mère ya madame Fallon Fonti mwasi ya papa Papi Fonti mama Bokilo aye beti pe lisolo wana alobi non mais ndenge nini yo mwasi tangu nyonso ezalaka kaka prière veiller et sans pourtant que vous savez on a bola na internaute sans pourtant que vous savez moi si on a nzoka ni mama Fallon wana azala donc à chaque fois comme azalaka prière veiller nzoka na sima prière veiller wana ezalaka mais c'est Martin Kamba na mtazo koma pasteur na ye pasteur wapi na esika ya kuku de esika ki na côté ya ye et ko avancer dans l'histoire wana et ko sala que non il y a des fois même na ba information auto aussi par voisin pour alinga to sala anonymat alinga to bomba moi identité na ye na ba information auto so qui a ba voisin mais ici biso ko tout des que non il y avait deux fois madame Fallon Fonti wana azaki babilo mo que non ko benga mobali ba bengi mobali pa ba tout mo oh to ba criminel to enlever moi sina wa ndoke prière to enlever ça pour na biso il faut foutre caution il faut foutre bon mais mobali quand même en d'autres nyonso na te abane ko sani Sambongo ba libérer moi si lelo ba pesi ba Bokilo habite eleki mwana na pa mi balé pe tout le monde a pédé c'est ça moi na bisoté moi ça le bité maman tala boye ngana ko samba ka moi te ngaza pas marié yo bika bande ko na biso basi ya la plupart bazaka na lokuta na lolemo donc il écoute raison na raté et la rêve vraiment wana donc il est pas la bobo donc histoire na biso ba toujours ko ba na histoire na ba di bola na biso ba donc je pense on va le ba maintenant que non température ça va je pense que ça va vous comprendre déjà place tout et ko ça là que non de ko na biso Fallon Fonti azo continuer ka histoire na ina mutambandaka pe muta Équateur donc ba tout mo boye donc baza sombo azo sala ka bolingo na mwasi ya bana bolingo de ma Bokilo abisava comme yo wangani lobi ke mwana wana za ya biso toko sala makambu na ndenge ya coutume pour lelo to yebi que non en tant qu'Africain tous en a respect ya coutume ba respecter tous ça africain donc coutume na biso za lo mo ça sacré donc coutume et lobby son nango ya kebelebi et ko ça que ma Bokilo proposé que non ba sala nango na ndenga coutume obali atali na mawa mwasi na bolingo ya mwasi ezalaki nango lobi te mama coutume wana ezela nano ngana luka na sala nano banquette mama insiste coutume obali lobi te ezela nano ngana sala banquette
Zokande mobile wana kaka sala eni. Le to komi la technologie comment développer. Comment un système ba GPS, comment un système ba localisateur. Il y a ba téléphone. Et ko sala ke mobile aye kocha localisateur na kati ya téléphone à moi. À localiser ba déplacement ya moi si. Moi si quand ndenga message na ye kaka ko sala ko créer ba prière, ko créer ba veille na ye ya ba brusque. Aïe qu'on propose mobile to papa to ça ne sous na faire prière mobile pas boy na pété ça pourtant qu'on y na mobile la système à localisateur mobile pas localiser moi si pas si bien là maman qui le sait pour le savoir on va fixer à moi cité papa permettre comme d'habitude fais si moi si confiance moi si accueilli le savoir papa tikali na rotika papa tikali na ndako akomo localiser moi si na à partir du téléphone. Localisation, papa paye wana na sima localisation. Si papa zola na localisation, si koko manaye wapi, amoni mwasi na arrêt ya Chibaon, na localisateur et bimi arrêt Chibaon. Arrêt Chibaon, mon papa personne ya komi na arrêt Chibaon. Ils ont localisé esika ya kuku. Mobali pe wana papa ti esika localisation ezalaki na hôtel et où mobala ta likolo boye esika ngo église hôtel. Ah. Mais moi, c'est un distinguant que non, ils ont acquis prière. Prière, on est dans l'hôtel. On va pas le qui, moi, il y a encore un hôtel, il y a un méconçant, vu que je comprends qui, et si l'hôtel, il va battre la moto, à côté des gens, va battre la client, va boy, on va aller à côté de la carte. On va aller pas le ah, bon, à côté de la carte, les problèmes, à 6 000, c'est là, à zone. On va la mettre d'abord avant au Kenya, vous m'excusez, à mettre d'abord pour contacter moi aussi. Benga numéro moi si première fois et sonner moi c'est habité. Aye ko ya benga et deuxième fois. Na ko benga mobile la bengi moi si mbala mi balé téléphone à moi c'est combien ya okanga. Abeka benga bo ya okanga bezoleka. De mobile la taille c'est nini azongi na ndako. Siko vu que moi si l'air amoni appelle la mobile moi si c'est dit que non attends si mobile là ça ni azoluka ngai. Na maele moi si azaki nango ya mabe abengi major moko parce que bango bazaki na niveau ya kankokolo. Abengi major mon akati akomokolo abandi ko betele histoire papa tala boye mobali nanga na ndako asimba nga été oyo 5 mois kipa nga été akomisa nga rideau boye et puis que major wana oya boyi ba bibisa kombo na ye amekai ko solana papa automique papa papi faute ozaki de coup ya maman Fallon faute ameki ko solana ye baluka qui va trouver entente ensemble et comme il écoute na niveau ba ndeko na fait cette information que papi faute monsieur papi fonds a combien de niveau ensemble la route na moi si na eji pour gratifier ba meka ko boss na nyonso na eleka so kane na mutu ya moi si ezala ikaka mutu ambandaka wapi monsieur Martin Kamba o ba na ko sala pour continuer ba histoire na ena ko de mobile tali que notre décision sur que ça qui ni ya koyoka proposition au maman na ya pesaki o ba bengi belle-mère ya maman Fallon Fonds ya ko parcourir en na ndenge ya coutume ndenga coutume. Monsieur Amando continue toujours l'histoire na Ndeko Martin Kamba. Oya Zalaki petit Moukala, to benga Moukala ya monsieur Papi Fonse. Oya Zalaki pe sous neveu ya chauffeur ya monsieur Papi Fonse. So na bonzo continue na ndenga kuku si ememi bango ke non bakuka okuta na likama o bakutani ya liwa. Lelo bandeko on voit la réalité zébélé, c'est toute une histoire. On sait pas Togoba la nani. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est l'autre. Un mariage à Kinshasa, il faut déjà au compte déjà 10 000 à 12 000 dollars. Et tant qu'il y a quelqu'un qui a dit c'est pas facile. D'une part, aussi, on a un bon bon meka kola na tabe exemple ba maman na biso lelo mona maman akufa maman tant so papa kufakala et maman ti lelo zo ne pe mobilité a vivre na épée a lo ba kana te préférence ta mwandunda bana basali balia mais lelo bande ko na biso abasi ya lelo la génération lelo bozo yo ki sa biso so et ça soni et ça donc je sais pas bien sûr to en tant qu'Africain bah ça canarane bébé on respecte le mort mais c'est vraiment pitié et puis sopé d'une part biso ba jeune lelo tozo bangate moi c'est marié moi so emi pe que non mutu muninga na yo mobali abimi simbo pour na ko honorer mais pour nous tolo bane na zu cop
à femme mariée, à couper ça, oui, à couper ça, tout ce qui est matériel, tu y a rien à monter. Tu coûtes dans le monde. Tu coûtes à tout ce qui est matériel. Donc je pense que Bandeko, tu mets quelque chose à maïli. Tu éviter, il faut que tu aies 2 points. Est-ce que d'une part, ce qui est fidélité, on est kotaki. Est-ce que d'une part, Mobali paie à Salah qui paie devoir naïe? Peut-être pas. Donc je ne sais pas. Tu vas condamner totalement paix karaté la dame. Mais il faut paix total la paix. La vraie réalité. La vraie réalité d'après la femme. La raison où moi ça fait ça qui pas un major. Le jour où au drame de Salamaki, la femme a dit que non, à sali 5 mois, mon bal a si pareil. D'une part, tant que tu es au balana, c'est pas il se fait bali, tant que tu es au balana, c'est pas pour nous comme ça peut bana pas tout barido. Non, mais photo honorer bango paix car tu na fête, mais photo honorer bango vraiment avec un cœur. Tu es bappé qu'on respecte, tu es bappé qu'on qui ça va pas ça paix là bango, pour ça paix et tu n'as pas moutouli banda. Il y a des opérations qui bani bakangé moibi. Mais à la fin de compte, comme ça, peut-être que il n'avait pas de choix. Donc, il faut total la réalité de 2 côtés. Il y a un autre micro baladeur, tu remets sur la favorable, on fait sa mission interview là-bas, on fait sa mission quand même idée sur ce qui se passe. Tu mets d'abord côté et qu'on va plus couper sa bande de gros bazo la nabiso, mais elle est à Tambouissa, donc je pense qu'avant tout ça, dédicace, moi, salutation, ça ira bien à tout seigneur, tout honneur, maman tête, je te salue, la mémé de Odélia, Ryan, Gaboua, Luna Gaboua et Gabriela Gaboua. Donc, je profite de te saluer, je te vois déjà, dans Katia Canada, dans la Christian Condé, le nouveau Canadien, Max Gouveau de Paris, Aristote qui est pour la typologie. Donc, je pense que tout le temps, ça déjà, micro baladeur, on a dit ça, ensemble, na ingénieur Babou, image de ça, la Maëlle et na Maëlle, pour na couper Sabino, information, restez branchés et suivez la Katia et chaîne d'Abino. Bayo Kabilegi télévision. Toko bakaka la sujet na biso oboyebi to betaliso ba homme marié na ba femme mariée na mamno sezo ko ba donc to kutana maman a to meka ko peko tuna apesa biso pe moi conseil kona ba o ba la na ba kuka ko zo pe moi conseil. Maman bonjour. Bonjour bana ngami bal. Oui maman, question na biso ezali par rapport à maman oyo sale mama ba o ba so bala. Est-ce que ko bala d'abord eza bien to eza mabe? Bana eza malamu eza mabete mais avant bobana faut bana bizali bo sali ki fiançailles bo umeli bo même bizali bon bobalani des fois lelo bazo bana temba la moko bakutani o libala yango ezo simba te yango infidélité ko timina kata mabala. Oui na ba mam oyo sale mandeti mobali acheli mwasi eloko pour peut-être quand on soupçonner l'eau moi mabe et ça bien tout ça mabe ne ba ochela basi babiloko bon eza mabe makasi vraiment bande ko mibali moi si oyo lingi après c'est motele loko eza nini eza mabe makasi eza kitoko te eza mabe makasi peut-être ça pour tom soit là parce que moi c'est ça fidèle toi infidèle parce que tom soit ayoka ki mais tia comme un niveau parce que peut-être kayoka ki yango bonyo sezo arrivé pour ani pour basali ki fiançailles te ba yebani te baba ni ka bongo pour so mutu ba yebani moi ça yebi ba défaut mobile na ye mobile yebi ba défaut moi si na ye yango na église ba pour les meilleurs et pour les pires bazo sala ngotemba moka baba yango biloko bongo zo arrivé conseil ni okopesa ba conseil na kopesa ba jeune marié bien ba na ya le ba obala il faut boyeba na bizali ko bala pe n'importe qui il faut yeba famille wana famille on boyebani comme ça bovandi nanu précédé zemité le côté bovandi boyebani bizali comme ça boyeko bala so bobani wana exabino malamu mingi par rapport ya ko bana pressé moi ba conséquences ngezoya. Merci vraiment, merci pour l'interview. Oui, tozo ko bakaka, bozo moi déjà, tout ça na kati ya marché, toko baka na ba maman, moi conseil ba maman. Ndezo ça la bien, tout ça na maman. Ah bonsoir maman. Bonsoir papa. Oui maman, ceux qui te pas na yo, ils posent d'abord maman. Puis tout le monde dit que maman yo peut déjà engagé, na bi ko za marié et ça déjà l'expérience c'est maman kambongo. Maman est-ce que ko bala na? Eza bien tout ça ma bien. En tout cas papa ko bala neza malamu. Kobala neza esengo na mutu oyo andimi libala na ye azana confiance pe na fidélité ya mobali na ye. Donc maman est-ce que la maman oyo salima mikolo ba na yo zo moto mona na ba TV to mona ba internet ba zo couple auto kanga couple mo kuna ba kufi et tout ça m'a su il y a 2 jours passé à na bumbu couple pekara ba kufi semblerait-il marié kuna marié koto marié est-ce que nécessairement ceux qui mobile là-bas les mois il faut qu'acheter là et loko na pour kanga pour comme un niveau en tout cas moi si tantôt mobile
soko olingi bosi bosa déjà alliance ya mariage faut na fidélité et pas mobali na yo mobali pe faut na fidélité et pas mwasi na yo ezate ke soki ou bien ko mona expérience mo bo pa baninga be mobali wana ya yo akukana mobali na yo te yo donc olinga faut ko tricher en tout cas bande ko ranga to tika faut na patience pe ko na fidélité et pas mobali na yo en tout cas attend ko mobali na yo azana makoki te bondela epai ya nzambe wana akoyeba kosalela bino susu ya minene akoyeba kosunga bino bandeko na nga ntuka totika biloko wana ke ya kokende kotelaka moninga bakisi eza malamu te mpo siko tokotala boye bana na bakotikala nani akosunga bango epesi sikoyo susu pasi na libota mpe na mboka na biso yango tozomona mpe lisusu bana mosusu bazokoma bafazer omoni en tout cas ba papa ba maman en tout cas to tika eloko wana to kangama na Yesu pe ko kangama na mobali boza na dialogue ya malam koza na dialogue en tout cas boko tambola ba moko. Merci vraiment maman, merci pour l'interview. Merci. Toko bakaka maman, bonjour. Hein. Bonjour papa. Soki yoza na omuta ba sentiment. Okondima pona nini mobali akende ko bebisa mbongo na ye. Ale yo bandoko kwa na bempidicité. Eza dignité na biso ba mama. Mama oyo si ba honorer yo ba bali yo penzo officiellement. Oza na droit ya kondoko kwa na biloko wana te. Nzoto ya mama eza temple munene. Tozoko commettre lisumu. Est-ce que maman kobalana eza bientôt eza mabe? Kobalana eza mabe te parce que eza na kati ya Biblia. Mobali akotika ndaku na ye, mwasi pe akotika pa ya baboti na ye bakobalana. Wana eza onerti na miso nzambe. Mele bino bozoko kokisa yango te, eza pasi biso ba mama. Tozukomi koyoka soni na oyo ezo salama. Conseil au ça na ba oyo peut-être na kutena mambonante ou soit to na pe boye. Est-ce que ko la mwasi kisi wana eza bientôt eza mabe? Te mobali azaki na posa abona kake mwasi na ye abimaka soki mobali akomiti na niveau sala eloko wana eza penza afo mobali asala ngo po biso basi tolekisi. Merci vraiment, merci maman. Beaucoup bakara na compte ba interview na compte ya sujet na biso sur ce qui concerne ba mariés binomo bozolanda déjà na ba interview ba maman de bazolo ba to na katia en direct ya wenze ya Bondal na katia Bondal mola na wenze ya Lumumba donc to beta masolo na ba maman to meka kozwa moi ba idée na ba papa na ba interview o ezoya donc je pense que en compagnie na babu image to ko bakaka to ko che ko beta masolo papa bonjour. Bonjour papa. Papa, ceux de Liboso na babi que nous sommes mariés. Ah bah ma poni o babi yo ne marié. Pona yo, est-ce que kobalana eza bien to eza mabe? Kobalana eza bien. Kobalana eza bien mais le ça la passe ningi na ba jeune sœur. Ça na point de départ. Pourtant to balana kaisa na ba fille mususu. Tant azana no na balité. Azana Jean, azana John, azana Fali. Tant soko akot dakata ndaka libala siko alingi feli donc tellement parcours na sala ki déjà na mibali wane belé tant uta na feli azomona ba sentiment on zo hier na ndaka zo zo ngote yango ko lukango libanda yango zo pesa passe ozomona soko peut-être na ndako moni ke papa ko makambo te e na ba makambo belé ba sala ba bongisaka ozomona ba bongisaka na libala eza bien eza bien on nzamba sala eza bien siko tango libala eza bien tango bino bobali wana lelo yo za pio po za marié tango bobali est-ce que vous aurez vraiment temps pour votre vie que non eza peut-être parce que baza non prêté ya obala na baba na sans cause à la prêt sans qu'on se préparer pour na yo ko lo bani d'après wana bon pour ngai libala nde balobaka eza étude de caractère eza mabe po moi si dion star lingo bala ye akolakisa bolingo makasi et na basi mususu akoti na kata ndaku a changer bizaleli oh nous zaki na ki fiançailles na kata ndako zaki lisusu te donc ça la ngo lisusu te akomo sala o ya libanda lelo ponne bande ko parce que lelo quand comme c'est déjà troisième fois yango pour l'information notre ça ma source il y a 2 jours passé na Bumbu pour na yo papa coacher la mwasi kisi na se o ba bien ngo kisi ya mbwa coacher la mwasi kisi na se eza bien to eza mabe wana eza mabe parce que tant bolingana ki bolatana ki lopete tant bolingana ki boyebisa ki nzambe ke to lingani pasi pe bisengo nde liom de kabola biso
Bon, je comme dit que Nathan moko boyo to kisi wana zali vraiment infidélité oyo olaxi devant moi sinayo. Eza mabe. Conseil yo ko pesa na batu ono babalani te na ba o babalani. Bon, conseil on a ko pesa na batu pour libala balabaka libala eza mikolo. Libala eza libala mikolo. Dans temps moni oza no prêter ko wela ko bala te parce que lobe comme dit que bimaka libanda eza mabe. Pour tant to ba na kanzamba zo mona l'état zo mona famille zo mona. Donc, tu as sonité. Merci pour l'interview. Ok, merci. Ouais, tout ça, beau comprendre tout ça dans Katia Winsi. Donc, interview, c'est belé. Maman, donc, je pense que Borozoa, tout ça déjà, toi, na papa, la droite Sarah, nana maman, la droite Sarah. Donc, par conséquent, maman, bonjour. Papa, bonjour. Maman, lelo na makamno so salema to so mwa bande wona biso abasi babalani aki osana fidélité akarami na hôtel akofi pona yo ko balana eza bien to eza mabe. Bon, eza bien, eza mabe te. Eza bien mais mobali zwa soin ya moi. Mobali zwa soin ya mwasi na yo bien. Soko zo zwa kaka soin o eza lokola ya makambo mususu. Na mbeto zo kokisa ete. Yango zo pousse ke bima libanda. Mais soko zo komisanga siko ngala lingaka. Moya ko bima libanda ezate. Mobali mususu ezali tango zui mwasi. Otie na ndako libanda ozalaki bien. Tango kotie na ndako komika nga musala. Nga na zo kende ba mission de service. Ozo mona teke na mbeto soko zo kokisanga te. Ero pousse na ke libanda. Mais tozo condamner pe mibali na basi. Biso nyonso tozaka ba fautif. Tozaka ba potif parce que soko zo soin na bien na ke libanda te mais yo pe zo soin na ye bien parce que to bala na pour le meilleur pour le pire ponzoto oye komi ya yo ye pas komi ya yo soko bimi libanda c'est que mobali aux impuissant oui siko mama ndenge bazo chila mwasi eloko na babe yango kisi ya bambwa pona yo kisi ya bambwa na eza bien to eza mabe. Bon, la kochela nga mobali kisa bambwate, e pa kochela nga kisa bambwate. Eza kaka bolingo, tango to lingana ka tokoma ka bomoko. Tokoma ka eloko moko. Eza ba sensation nzoto nde esalaka. Po au fur et à mesure tokoma eloko moko, yo ke ko yiba libanda, nga kote na zali na osanti ke mabe ezali. Eza na obiloko ocha wana te. So conseil ni okopesa na bandeko. Bon, conseil na kopesa ba o nyonso ba sala vite tango bazalaki na kisheri, akoti na kati ya ndako azomeka libanda, atika. Potango salino déjà ba vi wana libanda. So na koti na ngana ndako na trouver na ngango normal. Atake voyage, atiki ngana bana, na ovanda na ozelaka soka ye, apesinga tour nanga. OK, merci maman, merci pour la conseil. Lancer papa bonjour. Mote papa. Papa, est-ce que na makambo e salema ya ba couple ozo karamaka, Nicolas fidélité. Pona yo, ko bala na eza bien to eza mabe. Aba po nga ko bala na imabete, imalamu. Kasi libala nde fo ko tala pe libala mwasi na mobali ali kamba boyokani nanu. So iboyoka ya malamu ezali, to kene pe malamu. Ba mama ba ina mabe ya ba mama inini. Tata akomata boye, o tata kita na lembi be moko. Yango mo toko bi mama libanda. Toko mo. Mais babi o pe bakanye kuna azape mungala o tape Équateur. Kasi li kamna bebe kamba boyoka na te ba. Seke bino pena musala pena donc danger. Biso to ina musala. Na ndika li kamba mama wa uti koloba. O akondane biso batata. Tata ina foti na nini? Foti eza ya mama. Soko ina posa. Na bedi da mama ko kokipo na yote. Na bala yote. Nakende ka libanda kama libanda zani. Tom super mama Monica yo betso sepeli pona yo me ye pona ye a sepelite. Bongo tango na pesa ka mbonga na balaka ye. Oyo talika tom su ya yo. E falolo bakete na ko ka te tika libala. Ya ko bi pete me yo kiti. E faut eza ye moko ya ngai te papa. Siko ko chela mwasi eloko na samba ko o to benga kisi ya bambwa. Pona yo eza malamu to eza mabe. E malamu. Bon siko bana na obatika le moins te ya pesi ba peka passe. Te bana ba olandanga tata conseil ya tata ya mama te. So nana robokola mpo muta bokola moi eza mama. E nga tata. Mabimisi fanga ngai. So conseil ni okopesa bandeko o ba olanda yo o peut-être no babalani te ou soit ba o babalani conseil ni okopesa ba. To lina okopesa bandeko iboye. Soki obongami te ko bala te. Oko yoka papa. Soko obongami te ko bala te. Eli kamba ko bongama. Tia sérieux na vie na yo. Soko tie kimia, okomona pe kimia. Soko ke ndenge awai yango komona makambe ko leka bon.
Ouais, papa. Merci, papa. Oza Mungala. Merci, merci, merci. Donc, bon, moi, déjà, Mouli, les côtes, mais, donc, les solo, oyo, et puis ça qui vraiment pas si. Et autres, ça peut vraiment pas si pour. Et commis vraiment, et ça a mis 3 fois. Et ça l'a mis la victoire, tout le monde a victoire. Tout le monde a niveau à Banda, c'est quoi, tout le monde a niveau à Bumbu. Tout le monde est battu. Et ça, le comme il a souka, topé, infidélité, côté makasi, na ba foyer, topé, na ba mabala. Donc, je sais pas trop, continuer quand on Moussagaka, micro nabiso avec ensemble, na, ingénieur babou, la foudre, kabasu, oh, tozo mekako beta solo, to mekako yo kapé, oui, déjà, Tozoko Baraka, na compte, il y a une interview, nabiso, na sujet auto, déjà auto-développé, bino, sur ce qui concerne, Mambouya, Basi, Namibali, Obalana. Na ba, Maramno, Soyekoma, Oyo, to mekako sola, to moni, Mukubu Azawa, bonjour. Bonjour. Oui, ceux qui te pas na yo, lelo, et ça par rapport à sujet nabiso autosanangoya. Homme marié, na ba femme mariée. Et bien que non, l'isolé bêta maki na bi ko informé déjà mambo la kagi na niveau ya 8 décembre si ka moi sina mobali bakanga maki pour infidélité, pour inceste, bakanga maki auto bengi Penny Validus. C'est un peu ça. Au bakanga maki pour infidélité, pour na yo et le roni okolo ba po bande kopé bazo appel moi maël sur ce qui concerne dossier en affaire on. Ok, mango tolo belongo dernièrement na batukaka wa ndingi ya lara obiga ya bandal par rapport à comment ndingi leki. Bon, en fait, moi ba conseil mikela genza pour ba jeune marié ou ba obala. En fait, en réalité ba biloko wana ya kokangama wana za bilo mo ebeta ba denzara ofakana tela ba famille bi. Comme il peut belé musupe sami na kalamu. Oui, na victoire peut dernièrement ba uta okangama. Mais babilo ngwela ya ba jara babilo to yoka kala babilo ba tibao omoni ba tibao mo lo mo me bali ba fali ba bina lenga famille ya bokoko e ba petit wana ba obala ba petit wana ba obala ba soki no sara babilo wana na ba famille ngo ba okino kanga maka. Donc cela veut dire ba respecter ba principe. Omoni alors un petit conseil gars pour na ba jeune couple o ba zo bala na ba marié quoi sobo ko ka babilo wana te kokino côté na ba engagement wana ti zomona parce que c'est pas pour rien ba toi qui no kangama oh adultère mode infidélité quoi. Est-ce que koba les âmes abé non mo kobala ya mabeti mama bala ngo pe ngo tolo belaka gabwa omoni ba mama bala ngo zate que no j'ai la seulement cop mo bo ndingwa $10,000 aki a Bali à 7,000 la mariage mo me na parler influencer qui va supermarché mais la réalité tant comme on a parlé bon mengo ya tseki libanda ayo kotonga ayo kutonga katanda ku ya libala ti. Mais d'après ma information to soit qui na ba renseignement to soit qui baloba que non la dame wana avant bakar akangama azwa ki obenga major mo na kan kokolo pe place bon bazala ki na kan kokolo pour ebisa que non mobali abandaki déjà à Simbara été ça fait déjà 5 mois. Est-ce que il y a un côté influencé peu moi si peut-être que non akende ko ça la infidélité wana. Bon en fait en réalité ba makambo wana ndenge za wana ba makambo na domaine wana makambo nga to fali yango timta kufa te. C'est un problème à conscience. Donc ba mibali o ba onto ba basilelo faut pas souvent l'habitude de conscientiser mon minimum c'est que aux enfants mariés faut pas supporter les tout au moni et mobali a filmoté pendant 4 mois babilo wana na babilo ko welela pas penser nzoto belé le moti ke boma ta place à suki tant on a déjà femme mariée faut dans la conscience mo que non na déjà mo sabato mobali pe nzoto be gonza bien té ko kino ko lugambongo gonzonga pas des fois fatigué vous comprenez. C'est que non, et l'autre ça a l'engomé le faton au médecin n'ango à des fois go beka pe 2 mois 3 mois ngana na camarade nga otie ça que non bala la mo mine na lit conjugal mais ça fait 8 mois tout chaque été au moment à dérouter tes pour nan et ça va qui est au moni ba jeune fille belé ba zo bala ba za préparer ti vous comprenez était pas fiancé au bando accordé ba 3 mois. Les lois sont ratés. Écoutez, un petit mot, au moins une semaine, 2 semaines, on tellement cop moi na mon na yo. Ok, au balier mbala moko. Aza préparé ti. Vous comprenez? Il y a un inconvénient pour la société.
Merci vraiment pour l'interview là. Ouais, la petite mot est trop la babou international et Yo Junior Gabois et les autres. Merci vraiment. Donc tout ça la compte sur la chaîne Nabino. Hein, Bayo Kabilengi télévision, Toko Baka na interview, donc Totamula. Bon, on a vraiment Totamula. Tomeka déjà Kozoa Karaba interview, Tomeka Rosola, Batou, hein, Ponakoe, ba Eskelibala, Ezama B, Toko Balana, Eza bien. Et le bin en Mukuba Ototio Yamba, à l'obi qui est belé Bala, ba prêté. Et effectivement, ba prêté, Toko Baka resté sur un branché la carte chaîne Nabino. Ouais, déjà, vous comprenez, Boyoki, je pense que mon amour a tiré, moi, idée nae, mon amour a tiré, moi, conseil nae, na ba, oh, union, so, bande ko ba lobby, na, ba intervention, ya ba papa, na ba maman, oh, union, so, ba kukai koloba, na likam, oh, etali sujet, oh, il y a infidélité, na kati, ya ba couple. Donc, déjà, to komi na souka, ya émission na bino, oh, eza na kati, ya bayo kabilengi télévision, on a bi mikolo, na za awa. Junior Gabonabino Aza Awa. To comme déjà la souka merci na ingénieur Babou image auto salarane maele na maele poto pe Sabino ba image à Gito Kobo Sepelango. Je profite de l'occasion de vous saluer bateau tout basalarana biso au bancadre biso. Je te vois déjà, toi on t'appelle la future magistrate de son métier. Elle l'appelle Davina Oto, Daviker Oto. Salutations à toi bien-aimé. Je profite de te saluer, toi on t'appelle déjà, tant qu'on a mon déjà, hein, na Paris, on a mon Chimène, la reine de Cécénie, Aristote, qu'on a beau sanioté, la maître Hervé Kapoukou. Je te salue, Flag au Flamini, is good et oye. Na beau sanioté, Jaël Matoila, il passe à Mima, Huguette, Rachel, Sompé, salutations à toi. Je te salue, toi on t'appelle déjà, lui, yé na lobaraye, pena na tikaraye, pena non, hein, na nyonso. Elle l'appelle maman Efraji. Et Frabit, espace où il a l'Isarabiso, espace où il y a Marabiso. Donc, comme il a tout qu'à rester branché, bah, on a beau ça, ni bossé belé. On a Christian Kone, à Canada, Max Bungoudi, na Paris, Olivier Bungoudi. Bon, ça, vraiment, ébélé, na Katia, chaîne Nabino, beau s'abonner. Toi aussi, Nabino, beau s'abonner. Bon, liker, beau partager, peu beau commentaire, Nabino. Donc, ciao, restez branché la chaîne Nabino. Bye. Donc, déjà, todo qui est déjà na souka ya kati ya tranche biso toza na kati ya wenze ya Lumumba ya kati ya Banda Luana donc on est ensemble on sera toujours branchés. Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba masolo ya kwanga botikela ba teke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela c'est H-Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, H-Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa, olingi otindela ndeko na mbongo na mikili ya poto, benga biso na numéro oza komona. Agence H-Money, tosalaka mikolo nyonso.